nyonso bacharge ezali Voilà. futa courant futa ndako hôpital Bokota. Bonjour à tous. En direct de Lumba. Bokota, avant na laksabino mobali azobala. Toutes ces charges. La charge est donnée. Bokoto, avant na laksabino mobali azobala. Bokoto. Bokoto avana laksabino libala. Na libala il faut nzungu etokaka elakisi nini na kati ya ndako il faut koliaka en famille ezali le seul moment oyo nzambe apesa libota po esangana autour ya biloko kolia autour ya mesa nde famille ekommuniaka nde famille ezalaka na même esprit mboka na biso Congo mabe niveau tokomi euti parce que bato baliaka lisusu ensemble te soki nzuku ezotoka te bokolia na ndako ndenge awa na Kinshasa bana ebele nayebi ke bapapa na bamama ya Kinshasa bazalaka na apeti te surtout bapapa basalaka na ville awuti mosala batieli ye biloko kolia ale kaka 4 lutu ya loso atondi mama kaka songe ya lipapu atondi bana balobi papa na biso na mama na biso baliaka mingi te lokuta baliaka malewa papa na mama balia na ville balie partout na ndako bazokoka kolia te conséquence moment oyo efali esangisa famille baza korate yango et donc même Yesu Christ avant kufa azongala kozale aliaka na bayekoli na ye epe alobaka bosalaka boye mpona kokanisa ngai ntango nyonso papa mama mwana loko panda bozolia esika moko bokozala na même esprit c'est autour de la table nde papa koyebisa mama ndenge journée elekaki mama koyebisa papa bana awa na Kinshasa papa aliaka na chambre mama na cuisine mwana liboso ya TV mwana mibale na veranda moko oyo auta mboka esika nyala toyebi te bongo bakulu na bozala te ndenge ma chère na libala il faut nzungu etokaka c'est-à-dire il faut koliaka na ndako il faut kolamba na ndako papa Geso bamama nyonso kozali awa code de la famille yango nulle part il est écrit ici que moi sinde alamba kolamba mpe ezali charge donc papa Geso kolamba bino mibale eza président yo mpe il faut yeba eloko nini mwasi no alingaka kolia soki ozwani mosala avant onikeli ye sosi mokolo oyo papa alambaka moto abimaka za te soki papa aza na cuisine moto akotambola za te moto to olingakaka meka loboko ya papa likambo mibale kosimba na bacharge na bia liboso eza nzungu esala nini koliaka mofamille ya mibale nzoto ya moto ebikaka kaka na kolia ya mibale na kolala pongi. Ce sont ces deux choses qui font que l'homme ait une bonne santé. Na Kinshasa bato balalaka lisusu te bakota tozosala documentaire moko tobandosala bato basurprise tokotaka na bachambre tofilme kolasi na tele ebele ya bato pongi nde epesaka motu santé
awa na Kinshasa okomona koti mwana mwasi jeune fille aza na téléphone iPhone ya $1200. Jeune garçon aza na téléphone Samsung ya $1000. Mwasi alalaka na liputa afinikaka liputa aza na téléphone ya $1200 mafinikaka liputa. Jeune garçon na kutu alalaka na jean auti nango cour epe alalaka na salon na ciment aza na téléphone ya $1200. bato basalani bakotaka balala mpo na Kinshasa eza na motu alobi nake kolala mosu alobi nakoti nde kolala motu bandeko alamukilobi bien ake mosala oyo akoti bitumana bintseko na banguki bitumana mabaya ya mbeto bitumana nsima malili ya nsima bitumana solo ya dra oyo esukwamaka te. Bon, mutu ya kundi mutu na bangumu ya mabaya tanga okende mosala osala ye akobando nimba eza na étude moko esalami bana ebele bakiti nivo parceke balalaka esu malamu te. Mutu so azolala malamu te akozala mayele te. Awa nulle part balobi ke na kati ya ndako la chambre de la il y a des parents, il y a bana, il y a des visiteurs. En tout cas, ce n'est pas dit dans la loi. Ce n'est pas dit dans la loi. Papa et maman, moi c'est le chaque matin, vous jouez la mouka, vous changez de drap. Pendant que vous changez de drap, vous c'est bana la mur. Non. Si vous sommes mettu à 10, vous sommes de bana, mettu à 10. Nous sommes dida, on appelle dida. Vous êtes climatisé la chambre de la bana, vous êtes climatisé. La chambre va visiter. Ils ont été bien climatisé, bana la bien par rapport à plafonnier. La simba, ma catalanisa. Vous avez l'attention là. Pungi, la Goulia. Ils ont ça les gars. Mesdames et messieurs, chers témoins, chers amis et connaissances, j'ai la joie de vous annoncer que monsieur Guémon et mademoiselle Vignel ont porté leur choix au régime de la communauté universelle de bien. Na comprendre pourquoi batu babeti maboko te. Congo toyebi régime matrimonial te. Yango makambo babeza mingi. Régime matrimonial ezali mibeko ezali na buku oyo ndambo mibeko ezali kobongisa bezwi te loko mwasi na mobali bazali. Ezalaka misaki. Parce que dans le mais après après yenda komobokola yenda komi papa na yenda komi mama na ye lokola ye akomi responsable ya vie na ye alors à se préparer mpe na mwa bitumba libala après libala oyo eyaka wana naoyebisa bango meme bambonge banini bazonga toujours awa makambo leta ezoloba awa eza su baje te awa leta yebi donc mama komi na privilège ya makambo nyonso moindre problème soki akimi mbangu koto leta owelela ye l'État au côté les cagas. Donc, on a ça vraiment félicitations. Nous avons participé là-bas, le régime ya souka oyo papa Deso na maman Vignel baponi communauté universelle. Voici la mobile babala nyonso oyo kozala nango avant libala.
nyonso kozala kati ya libala ya bino mibale même papa ya héritage. Alors voilà. Biloko nyonso divisé par 2. Merci beaucoup, mon adversaire. Question de curiosité. 50% mobali comme héritière ya deuxième catégorie. Ndenge moko soki mwasi akufi mobali azwi katikati ya biloko ye moko na bana babotaki te. Aye lisusu na katikati ya mwasi papa mama bana na ye mobali aye lisusu comme héritier la deuxième catégorie. Bandeko bosala attention, toujours insister parce que bakongole ebele bayebi te ke mibeko ebengisa makambo ya biloko mwasi ngai kozala. Papa Gesho, mama Linel, régime boponi banda mokolo ya lelo moko na bino aza na droit ya kodepense ata 1 franc te soki moninga yebi te. Gesho koki kodepense ata 10 dollars te, il faut mwasi na ye. Mama meme robe no elataki po kaba il faut mobali na ye. Soki bakabeli ngongo oza na droit olata il faut lakisa mobali na yo. Papa Gesho, soki mama otyala likele soki mama atyala likelemba lobi deja benga mama likele ngai mobali ya bilene mwasi na natyala mitu boni akoya mokolo nini. C'est ça la communauté. Tokosukisa tolobi ke mokita nyonso awa oyo nyonso nalobi bobosanaka oyo nangi naloba sikoyo bobosanaka. Article 454. Article alors maman Kani 454. On va me répondre les gars. Il commence sur ça article 454. Article 450. Par le mariage, vous prenez l'engagement de faire de vos deux vies une seule vie. Par le mariage, vous prenez l'engagement de faire de vos deux vies une seule vie. Vous êtes tenus de vivre ensemble et consommer le mariage. Liboso ya baparent na bino na batémoin ya leta bolobi na biso lelo boye bino mbale boyi bato mibale me bokoki kozala bato mibale bokomi motu. Alors nalobi na bino banda lelo vie privée entre bino akuo vie privée ezali su te bokolobana nyonso bokosala nyonso. Ya liboso bokima Satan. Satan azokoma mabala na mikolo oyo kone telefone bobomi mabala telefone bino bolobi ke bokomi motu moko. Eske motu moko kodi ya telefone na ye akoyeba te to telefone na yo moko kozwa ikosala permission. Telefone na mobali na yo ekomi ya ye, telefone na yo ekomi ya mobali na yo. Soki nga nasilisi mot de passe ya telefone na mobali yo moto kotia. Mot de passe ya telefone na mwasi na yo yo motu okotia. Mama Vignel okotanga ba message nyonso me bokomi motu moko te moko sete eza lisusu message nyonso soki mobali natiki telefone kosenga te joie bokomi motu moko yuno okomi motu moko aza na secret contre ye moko
Baninga babina WhatsApp et Facebook au côté de la Liga. Attention, chers parents, chers amis, j'attire votre attention. Les téléphones ont causé par des gars aux gens d'identité. Papa et père, ils ont assisté, ils ont couvert la commune, ils voulaient un téléphone. Bon, ça, attention, le téléphone. Et ça, même dans ma famille, papa, maman, n'a pas la TV. La salon, n'a pas le bazar, le banaté. Vous avez le téléphone. Moi, si on ne veut pas la mettre, on y va. On le téléphone. Faites très attention. Maman, papa, ceux qui va bien dire, et c'est moi sur la salle, bien libre. Et si quand moi sur la salle, on va dire téléphone est sonné, bien libre. Mais comment c'est que les gens les sous-sous, c'est que la réunion, c'est que les gens le téléphone. Maman se dit, on va aller ça la WhatsApp. Il y a quelqu'un qui a téléphone. Je ça le morceau. Je suis à la maison. Le commis, la loi parlementaire, il va voter. Un projet de loi, la l'Assemblée, va voter. Moi, si je suis comme un téléphone, non, on a dit que vous voter. Bon engagement, non seulement de devenir un, mais vivre ensemble. Et consommer, vivre ensemble, et conjonction. Consommer le mariage. On va le star, Lobby à vos millionnaires, ailleurs que vous avez beau le payer. Avant là, le payer la grande qualité. Mais tant qu'on a fait le million, il y a qui star, il y a. Alors, nous, on va faire un RDC, on va faire le DNT. On va faire yo, on va faire en sécurité. Bien au Canada. En sécurité, il y a Tigawa. Insécurité. Dans la sécurité, il y en a. Pour vivre ensemble, je vous le dis tout de suite, les couples qui vivent comme ça, dans la majorité, c'est des couples infidèles. Moi, si je n'ai pas la pote, on va aller à jouer dans juillet. Ailleurs, sous le décembre, en janvier. 4 mois, moi c'est le 8 mois, on est en sécurité, on est sous. On est dans la guerre. Ne faites pas ça. Soyez un seul jour soyez sécurité, ils sont nyonso. Soyez en sécurité, ils sont nyonso. Je vais dire, maman, sur le niveau que nous avons, il faut faire la permission au mobile. On va aller dans le salon, vous êtes à la TV, et vous êtes à la match, et le dit pour lui, mon amour, moi je sommeille, je vais aller dormir. Sur le oui, il est là. Sur le oui, Fanda aussi sa match, Fanda aussi sa match. C'est le qui va gagner, il y a des soutiens. Il y a gagné, wow, il y a gagné. Papa, il y a gagné. Tu vas aller dormir, dis à ta femme, mon amour, moi je vais dormir. Ah oui, vas-y, va dormir. Ok. Sois là, mon chéri, toi si ça va filmer. Filme la nouvelle, la nouvelle. Voilà aussi ça filme. La film là, celui qui m'a dit la je t'aime, celui madame le Yobé est là. Monika Bali, basi porter ya Gensona, Vivian Magangi,
Voilà, je vous prie d'accepter minute aujourd'hui. Dans la bas la terre, je suis traité à mon cœur pour dire que je suis allé à la église ici. Ma mari la Kendara a émis le retour. D'où on est obligé de leur donner quelques recettes. Voilà, et on a dit dans le Alliance, Bague, Anou. Balakisaka liboso ya leta teke naza mwasi ya mutu to mobali ya mutu na bage bakendaka mpe kozwa mbongo na banki te na bage balakisaka nazali mwasi to mobali ya mutu na acte de mariage ou bien livret de ménage. Mais pour des raisons protocolaires kolakisaka bage na couple oyo elingi elata bage. Est-ce que le couple a prévu des anneaux? On peut les avoir. Voilà, l'heure de vérité a sonné. Maintenant, vous allez dire oui ou non. Je vais vous poser tour à tour une seule question, à laquelle vous répondrez par oui, je le veux, ou carrément non, je ne le veux pas. Mais par malheur, ceux qui m'ont quand il a dit à l'objet, non, je ne veux pas, que Panzani Moutonompoumi, c'est le moyen ici, ceux qui ont dit le bête à match, que m'a dit match. Monsieur Léon, lève-toi. Mademoiselle Guilhem, Président. Vous ça là? S'il vous plaît, votre photo qui t'a donné, regardez-vous. Je sais. Regardez. Et Banda Kalamarambo. Je vais, s'il vous plaît, monsieur Delors et mademoiselle Billet, je disais, je vais vous poser pour le tour une seule question à laquelle vous répondez par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Monsieur Delors, je commence par monsieur Iplangue Mambo Guéon, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, les amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour épouse jusqu'à ce que la mort vous sépare? Mademoiselle Lusanga Mouilou Dubiel. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mademoiselle Lusanga Mouilou Dubiel, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, les amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour mari jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Igangue Mambo Delors. Oui, j'accepte. Monsieur Delors, prends la main gauche.
Voilà, monsieur Guélon, s'il vous plaît, voilà, monsieur Guélon. Là, le mini, là, je vois la soirée. Je vais te donner la parole pour ne pas t'adresser à moi, pas aux parents, pas aux témoins, pas aux amis. Tu t'adresses à Vinier. Regarde Vinier dans les yeux. Il est salé pour la ligne de Vinier de Koumanaye, pour la ligne de Yende à Longi, au témoignage. Madame, c'est une cérémonie officielle. Quitte. Allez là-bas. Vinier Samba. Et moi-même. Et bien aujourd'hui, j'accepte que le peuple d'Israël a un rôle. Aux animaux, le signe, il y a un rôle. Parce que tu l'as mérité. Le mois est venu à ce que le mois est venu à ce que Allah dit ça y est pas non plus. Et bien il va nous écouter. Mais peut-être non plus. C'était par conviction. On a dit la place qui s'est non plus parce que on méritait rien. Et moi, pour la qui s'est Je voudrais vous dire ceci. À toi d'abord, mademoiselle Vinet. À dater de ce jour,
tu as le droit d'utiliser le nom de ton mari. Comment on est échangé. Dans l'étendard, il y a l'État, au gouvernement, Madame Lusanga Mwilou Villiam. Ingange. Je disais, dans mon poussé, Madame Ingange. Et partout, au Kokende, dans mon bal, place là, il faut mettre à gauche là. La gauche, que j'ai la gauche. Vous voyez ce que là. Maman, dans la nane, vous avez la position un petit peu. Vous signez la gauche, hein? Hey. Vous voyez, après, position de Rosanna. Yaya, osufana moi c'est trop soyez mon pas possible. Soyez mon pour expérience à mon ah oui, comme ce privilège y Mademoiselle Lusanga Mwilou Villiam, par le pouvoir qui nous sont conférés par la loi, que vos deux familles réunies, les témoins, les amis et connaissances. J'ai l'immense joie et le privilège de vous déclarer publiquement et solennellement mari et femme. Vive les mariés! Vive les mariés! Oh! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Maman Viviane, article de la taille et l'article libre. 454. Et le Béguini. Vous prenez l'engagement de devenir une seule personne. Vous êtes tenus de vivre ensemble et consommer les mariages. Si vous avez commis, moi, si la mobile. L'État, comme j'ai représenté, à l'image, a rassuré. L'engagement de jour au changement de mariage, vous agitez, Yaya. Une preuve de la consommation du mariage. Kanisa kanga usawa bien. Vous allez consommer le mariage. Aïe aïe aïe. Basala ango déjà. Je prise à monsieur et madame. C'est Moukia boy. Moukia bon. Domonité. Ah, merci. Ah, et où Mela? Dolinga où Mela wana? Où Melaka? Banga, comme vous avez accepté, venez nous le signer. Ah.
Tout ce qu'ils ont dit, maintenant ils le font par écrit. Vous partagez quoi? Hein? Vous partagez, vous partagez. Vous partagez. Maintenant la future épouse va signer. Ah, oh, leg na ngambal. Leg na bon. Viens. Leg na bon.